na kokoka te nga na kokoka te eloko nalinga bapebisaka ro na mipesi mobimba na ngai koleka se na yo okomona ngai pamba na miso na yo eloko tosi toboti mbuma tokolisa ye nesengo mwana oyo oyo titre yango elaki ozi toyemba yango ngai na Carlito nzembo kitoko José yakayo mizele o balingaki nzembo makasi e na banzembo asika tozali na Seda Kokose artiste polyvalent maître d'école Bologna ozalaka na ntango mpokwa yokoya ye Patrick osiliki okei sans me dire mot yeba otiki nga na mpasi oyebi yango malamu oza kosala semblant lokola nde na boma motu nzela yo kokende otalaka na nsima ngai nazali se kozela yo nabetaki ngonga yo ninganaki nakolela ntango nyonso yoyoka papa wana nde Patrick Bologna na nouveauté album e mosusu ezali nacha mwena nga lelo koki pete wana siko toyembi yango na Redi Amisobi est grand chanteur est-ce que oyeba yango Redi grand chanteur donc grand chanteur na ndeka moke te mais yoka nde to opanza ye nias quelqu'un Redi amatakami na mati siko likolo ya Redi okoyoka. Pendant ces 21 ans, il y a absence, il y a RDC. Il y a moni mboka na yo. Tu te dis quoi yo moko? Moni ya kiti na aéroport. O mona mboka ngondengo tikaki na ndengo yo kuta ki ondenge. Bon ya liboso loko na sepela ki discipline ya aéroport. Wana nde na sepela ki nango. Et ya mi balé en tout cas to komi pena na petit ya que. Donc to sa pena mulongo. Donc oya keye a lobi likambo na ye ba du passeport ne ba beti caché donc avec tolérance quoi. Donc na sepeli yango. Yango moni à partir wana pour remercier le président de la République. Ongana ye awa sous l'ordonnance président de la République et son excellence Vital Kamerhe. Donc na yende bongo. Mais moi général de FAO 21 ans de l'eau aurait gagné RDC Mboka Yabakoko na yo. Qu'est-ce que yo moko ozo penser na musique ya RDC ndenge za na actualité ya lelo na ndenge otikela kango avant na ndenge oyo kokutela yango ozo penser nini? Ndenge na tikila ki yango ngala tikela musique ezaka ya omata yaki ya okita te et puis nga na yebi na kalato obeta vive la musique na vis-à-vis za ikolanga langa na kanda na félicité et puis langa star na côté bar choc star na Madison donc kana victoire wana alors lelo na yeko kuté loko na ezali te to sala nde musala to zong sa musique esiki alaki donc c'est ça son albina na ndengo zo mama génération yeba nyonso zo betela ngo génération 4 eza bonge so to bito chia génération eza lokwa oyo otangi ba comme mbala Falina Ferré non Gez Mawete na innocent de so zu Gez Mawete na innocent bango de basali génération 5 donc bandi wana pour génération bandaka bato ba utini le par moi nde wenge ya wenge na 4e génération donc babima kaka boye babete pa batute babimi donc moni soko zui innocent ozui Gez Mawete bango pe babete pa batute babimi donc bango nde mutu babandi génération 5 fali azana 4 fer azana oui oso beti déjà et pas Rambo ato yo salaire orchestre kana 4 et à 5 ten le guerre na musique congolaise pour ici là qu'est-ce qui tokoki ko ça la mécanisme nini il faut tout ça là pour que to bannir le loyo musique congolaise comme la ba guerre XY et tout quand ngota ko loba déjà na réponse mais est-ce que moment ni toko ça la to méthode ni tokoki ko appliquer pour que guerre on est ici donc guerre au ya biso na Congo pour ici là moto accepter moto ndenga monelie ozomona ngana moni baresi baza nde na monelie na accepter voilà na moni fali pupa ndenge na monelie na accepter na ba succès na ye na moni faire gola na accepter faire gola na ba succès na ye
ozaki na ndenge libanda nani openza personnellement en tant que musicien et tant que kulutu o tali na ba lekio ba yesima o monaki ke azo cartonner c'est bon na ndenge po tamboli pe mo bamboke belo tali ke lekio openza succès c'est bon et puis makambo nyonso kitoko siko zolo bango net na génération nini na bango nyonso oyo moniki musique c'est bon tolo bakande na libanda na batu nyonso en tout cas les na libanda bato ngala moni ba cartonner makasi ya Fally na Faire Fally na Faire à part Fally na Faire to yoko ka bakombo ba déplique to ki bakombo ba Robinho to ki bakombo ba Fabregas to ki bakombo wana elelo to soka pe kombo Gez Mawete na Inosbi donc to so yoka yango mais na niveau ya kuna sikoyo esengaka ke disque no ekota kuna siko bato na tangi na suka awa net ba Inosbi ba Gez bango banzema wana ekoti pe na Kenya te okuna bina mboka rotation avion kitaka chaque jour pe na minute donando bine koti kuna te na niveau à Kenya lelo bato so na bina beta sete ba kuneza Fally na Faire Fally na Faire bango nde ba makasi na Kenya. C'est Brown Cosmetic na ikola Sabino ba produit na biso auto selaka onga mkope na selaka oyo eza oil elongi oyo eza oil ya nzoto oyo eza ba patch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka ba tache maboko ba acné ba bouton sozana ngo traiter lèvres na yo comme rose tozana ba savon tozana ba lotion donc vous contactez puis sur WhatsApp. Je suis Barési Baza, messieurs les journalistes, très heureux d'entrer dans vos maisons sans pour autant toquer. Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs. Tout de par l'heure à laquelle vous allez sourire, vous êtes sur Exemple TV, Exemple Télévision. Messieurs les journalistes Barési Baza, je vous jure et je vous conjure et je vous demande de vous abonner ici massivement, car ici c'est une chaîne d'actualité, une chaîne qui vous apporte toujours de l'excellence à temps réel. Je dis un grand merci à Claudia qui est derrière la caméra et un grand merci à Trésor de Bandal, Grand T, à la réalisation de cette émission. Un grand merci à tous les partenaires officiels de cette émission. Les Mamabid de Chiquito Djogo, Yannick Chamba Godson, Malik Arafat, quelle bonne manière, Thomas Mbouya de London, Willy Claude Djama, prêtre, Bruno Aruna E19, Monica Makamomana Brian, Bébé Seigneur, Maman la Kenaye pour primaire, et sans oublier Jérizing à la merveille, moi, na mamie, et mon papouche Gilles, mon ampoutou, Yaïgot Kamazi. Batouba Kobenganga trop, mon privé Yannick Chamba Godson, le général d'œuf de Fawaye qui m'a n'engagé à sa émission na yote. Pour aramutu na yo mais awa siko aramutu na ngate parce que aza invité to solo la nyonso nga na osala la penda déontologie journalistique étant journaliste na solo na invité donc makamaki mutu wana to chango à côté to solo la penza boulot na zo yambela bino lelo le général d'œuf de Fao Djene asala ba succès ti lelo succès ezali makambo c'est bon to ko panzana nteke par rapport ya makambo ebele Mambo belé donc beau zapété bota l'émission et bandeliti souka et que ça la bien. Ceux qui Claudia osa d'accord nanga je dirais déjà bonjour et bienvenue n'invité nanga oza général d'œuf de Fao. Bonjour et bienvenue. Bonjour Barési. À mon gentil na batu tout balingaro partout dans le monde. Bon zo libaku yota là-haut n'exemple TV. Ba inyo so ba hôtel ngai na exemple TV na pesi bango mbote ya mingi bolandaka mingi exemple TV po exemple TV nde. Il faut bolandaka awa. Voilà. Donc on a pas si bien mbote ya mingi. Voilà. Et ça on est pendant beaucoup d'absence na mboka na yo RDC, général de Fao Oye, akeywana na aéroport. Et ça là qui on est ni koni atapenda le pays de tes ancêtres ne ba benga rango na lopoto mabele ya bakoko na yo. Et ça là qui on est ni. Donc eza esengo mingi après bambule belé ki oye pena na capitale et batu bayambi yo bongo. Eza sengo mingi likambo to solo on a tongo to la ikutu na conférence ngai Jordan Koussa des affaires Mikui et puis na César Loboko to solo la kaka même likambo ndire to ebe ke yo ya lelo donc nazane sengo mingi po oyo mboka na ngai et puis na botama awa né et grandi à Kinshasa donc nazana sengo mingi et que lelo barizio na mona na télé lelo na moni ebo na misu na sengo ya mingi.
Voilà. Wana sengo ya mingi mais kozala na ona Kenya mboko koma kofanda mais ofanda ki ka bongo te tant que musicien ou banda ko sala ba tourner ou banda ko voyager ou banda ko kene pe ba mboke belé par rapport ya cop na yo et banda nango opé ça positivement et banda ko sala opé bien malgré tout mboko na yo banda ko manquer yo et bénéficier na général de fao na bango o ya kala kala wana. Alors balobi mboka no ezaka mboka no okoki na mboka moko to tongi ndenge ni to sali nini mais mboka no ya mboka no po eloko liboso na mboka no kozwa visa te na mboka mpaya ozwa toujours visa na kolobaka kine ezali ko manquer nga mais heureusement naza kosola na yo à chaque fois et puis soki likambo eli na bengi o ba résultat eloko bobo na kine ndenge ni lobanda ko expliquer nga mais wana eza lokwa ba rediffusion mais boye pene za live donc Kinshasa nde c'est ça. Voilà. Kinshasa nde lelo général de Fao ça combien de temps oyo tika mboka na biso mboka na yo Kinshasa RDC et puis 21 ans. Wow. Donc on a 21 ans, on a vendu aux États-Unis presque 2 ans. On a vendu na Kenya 19 ans. Et puis une année il y a la ronde. Donc on a eu Angola, na Zambie, Zambie na Zimbabwe, Zimbabwe na Botswana, Botswana Tanzanie, ti station Kenya. Donc ça lui 21 ans. Voilà. Pendant ces 21 ans, il y a absence, il y a RDC. Tu te dis quoi, yo moko? Ero moni ero kiti na aéroport. O mona kimboka ngondengo tikaki na ndengo yo kuta ondenge. Bon, il y a liboso lo na sepela ki discipline ya aéroport. Wana nde na sepela ki nango. Et y a mi balé en tout cas to komi pena na petit dia que. Donc to sa pena mulongo. Donc oya keye a lobi likambo na ye ba du passeport ne ba beti caché donc avec tolérance quoi. Donc na sepeli yango. Yango moni à partir avant ko remercier président de la République. Pongana ye awa sous l'ordonnance président de la République et son excellence Vital Kamerhe. Donc na yende bongo. Alors faut na remercier bango sona osala émission vraiment basa musala bango kitoko. Kotunde na lia wale msuyo yebite touti matadi na président de la République na excellence Vital Kamerhe pona ko renouveler skoyo puissance na makamnyo sto ya barrage ya Inga. Yango ndele touti ko sala to ngai wazekwa Adolphe Dominguez, ya Edi Edingwe et puis Sai Sai. Donc bisonde tokendaki pona makambo wana ya nini ya consiste na forum wana wesama premier forum wesama kina nini na Matadi. Alors président Zonga ki biso tout zongi. Président Moninga Kamwe. Abio le grand général de Fao. Oye libela to ko zonga nayo. Oki réponse à pesa ki. Ce ko ya libela ezaka yo. Ceux qui n'ont zonga, les akayo. C'est seka grave. C'est que yo mo personnellement, aux amposo tikala tozonga. Non nga zalaka na botami awa. OK. Nga la botami awa na utaki pa ite. Donc nga na zalaka awa. Nga uta pa ite. Pourquoi tu me quand le général de Fao aux étrangers na to congolais te. Nga la botami awa na koli awa. Nde na lobaka la botami dalemba foire na tangi na mokengeli na kena na mokengeli à côté Sinestar. Na kelsu na kianza na tangi wana la deuxième primaire ali batini ngala internat donc na botami awa na koli awa donc nazane sengo pena makasi de sona vendre na ta na rotana bona ota libanda ote na osepe na mboka na osepe la makasi voilà na yango la pesi na no mbote na petit frère na ngai na Paris neveu na ngai Philippe Mumbafu na kati ya Paris et puis Achille Kavena na kati ya Paris na pesi ba mbote mingi. Et donc, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça, je pense également à celui qu'on appelle Jules Zamunda Mote, Maya Julia Welo, maman na Prexton, na Pesibino Mbote depuis Nat. Et grand merci na couple d'Ake Kanza Mote, Maya Jina Wajina. Et pourquoi pas aussi penser à celui qu'on appelle Jules Monamputu Yageto Kamazi, mon papouche. Mille merci à toi pour beaucoup de sacrifices. Mais moi, général de Fao, 21 ans, de l'eau aurait gagné RDC Mboka Yabako Konayo. Qu'est-ce que Yomoko oso pensé na musique ya RDC n'engeza na actualité ya lelo na nengo tikela kango avant na nengo yo kokutela ngo oso pensé nini ndenge na tikela ki yango ngala tikela musique ezaka ya omata ya okita te et puis ngana ebi na kalato obeta vive la musique na vis-à-vis zaikola ngalanga na kanda na félicité et puis le langa star na côté bar choc star na Madison donc kana victoire wana alors les lona eko kute loko na ezalité
tosala nde mosala tozongisa musique esika yalaki. Donc c'est ça. Le Koana, le loyo, société par rapport, il y a ma polémique, ma guerre, et quand tu trop la musique. Musique ata bandaka les agina on a guerre il y a kaleaki bien par rapport les monsieur ya lelo ko le kana telo fingi mutu ya kalanga da ebaka le na okolaka nani vie franco akana problème na vie kwami yango ki basaka banze moko olobinga na niatili yanzi yo niati tonga mon frère donc wana nyoso ya ki bambokela ozomona côté monsieur yo nde ozala kaboye die maelende ya bomoto esila wana sikoyo tabulei na docteur Nico ya bango ezaki do faux compositeur mais lelo lo kwa to ba composer na bango te ndo moni mutaliki na tele fingi pena mutu. Donc c'est ça. Et à part on est loko biso photo zongelo to yebate eza musique na biso seben fo zonga porumba mutasali rumba na ete rumbe banda na banda ba wendo e bandi na banda ba franco vous comprendre ba franco kaka ba beta pe ba seben banze boloko matinda mama na balaki yo ba obina peka seben mais zaiko aye a révolutionner yango ti biso to ba shock star ba grand zaiko to landika lokolo wana ozomona musique na biso bena yango wana bobini bokabwani mutu na tando pesa ba fazo ya yebi ba yebeli biso bongo mais là to komika rumba kaka mibali babini loko basi nde place makambe bebi yango wana c'est ça rumba to rolo général sexy gars oui makambo na oloba Jean-Jacques Pania yebi yango to solaki ne lolo na tongo oyebi Jean-Jacques Pania na Genève moi Jean-Jacques Pania donc to solaki ne makambo oyo osola na osone na bengi suno no mawete kaka meme loko abivie zongiza na ba sebe ndenge ya la radio bulonga la eli yango wana ba sebe ne penza ezo zonga po yango esaka différence abiso na bango ba West Africain banani to kenda na bango bongo po abda ba talent zalia musique ya Congo ba talent eza mais ceux qui te komi ko copier des places to kitangwa na biso ba copier ka biso to avancaka. C'est ça. Mais vieux ko lo ba ke rumba le comme bali ya robina le roi moi si ceux qui pendenge nini quelque part aux autres dénigrer rumba ton non nazo dénigrer yango te et community mingi au moins vela mutu ça l'album 10 chansons ma beti rumba 8 générique comme kam moko uzomona or zaiko ça pona mabina tala mabina mboka na biso biloko mboka na biso yomo yebiti faut mona na étranger bazobina est-ce que le étranger kana tabina rumba ya nango ezala nango ngape na beti yango mais c'est ben de place ba oyeba ce que échauffement alors awa na opesa mbote na Gustave Ndiamame na kati ya France présence magique Gustave Ndiamame na Tosta Libulu grand pays et puis na pesi sous Washington grand pays na kati ya miniki mbote ya mingi kapesa mbote ya mingi et puis voilà le temps général à Karaba comme on a bango mais sinon général de Fao les loyo Sylvie Mode zo kabate ma trop voilà moi aussi bangano sukango Sylvie Mode kabate voilà et puis moi j'en profite aussi pour dire un grand merci à toi Joël Michel Mayokenda par rapport à Yoyebi Joël Michel Mayokenda je te salue depuis quelque part mais sinon général de Fao avis na yo par rapport il y a génération nouvelle où il y a la musique congolaise et tant que Kulutu et tant que Mpaka où il y a tapé les loyo ba leki ba ko ça la succès ba leki na habite to banana ba génération nini parce que 4e génération to o mona ba fali pour ba faire rigola ba zape na ba succès na bango to o mona pe ba Fabrigas ba Deplique to kiti les sous to moni ba innocent ba Gez Mawete bazali et tant que Kulutu et tant que Mpaka avis na yo par rapport ya ngai son albina na ndengo zo mama génération yeba nyonso zo beta na génération 4 eza wenge so to bito chia génération eza lokwa o tangi ba comme mbala Falina Ferré non Gez Mawete na innocent do so zu Gez Mawete na innocent bango de basali génération 5 de bandi wana pour génération bandaka bato ba utini le par mwende wenge ya wenge na 4e génération donc babima kaka boye babete pa batute babimi donc moni soko zui innocent ozui Gez Mawete bango pe babete pa batute babimi donc bango nde mutu babandi génération 5 fali azana 4 faire azana oui oso beti déjà et pas Rambo ato yo salaire orchestre kana 4 et à 5 te
5 eza bateau ba betini lipa. Donc bateau ba wuti dans les néants en fait. Oh nyonso ba uteke pa wera. Papa na maman na. Soko betake pa wera aux en génération 4. Soko betake pa JB aux en génération 4. Soko betake pa il y a les Rambo aux en génération 3. Oh les Rambo déjà 3e génération. Ah oui hein, aux en la génération. Non, c'est qu'il fallait en 3e faire en 4e. Non. Non, parce que bateau babete pas faire rena pas oui rena JB bazan 4e Kofiolo Bidi a une génération 3. Ce qui na lobi boye, na lobi bongo pona wenge banda va quartier latin. Est-ce que oui? Ah bon? Wenge banda oui. Wenge ponga la sala. Wenge le saminga na sala. Donc premier concert ya wenge nga na sala to beta na fraternité awana bandal na municipal wana to beta wana donc na Olympia. Premier concert à wenge nga invité d'honneur ya kingai. Alors wenge le sami quartier latin na salamité. Wana Rambo azo sala babiloko na Papa Wemba alongwe kuna baki osana de baba mais wenge za déjà wenge salaki déjà disque nango kande ko bima après même disque nango pe bimanga munaka na producteur mulolo nga munaka na producteur oh mulolo betaka oui, voilà donc même disque na pe bimanga munaya na producteur na comme Bizel nga munaya na ye donc soko so betika pa JB obete pa ya wera obete pa Kofi ko lukana yo ko to génération te do yo so betaki déjà pour naga koto to beta wana génération ngwana donc génération 5 na minito yo batu bana omi balé wana donc oh le bigez oh le bi innocent bangwana de génération 5 po ba bete pa ite ba bimba bango moko lokola wenge ozomona po biso to bimi na ba grand zaiko na ba shock star mais bango ba beta na mututé ba bimi kabwe liebo. C'est ça. Babibi Karaboye, je signale déjà, lui c'est le général de FAO, Janet Jenet. Donc vous tous qui venez de nous prendre en cours, je vous demande de vous abonner ici. Je vous dis à chaque fois pardon, Barézi Bazanasa a toujours boulot. Donc lui c'est le général de FAO, Toko Panzana, Penante Ketoko Solubili. Est-ce qu'on peut permettre un petit anniversaire voilà, rapidement. En Canada, excusez. Comme on a eu Christian Pembele Zinoata de Yaza entre Montréal na Ottawa prêtre Yamukete joyeux anniversaire Christian Pembele joyeux anniversaire Christian Pembele. Voilà. Koko Malanga Pesio joyeux anniversaire et puis na Blaise Malanga. Voilà. Joyeux anniversaire na yo et comme Elio. Mais sinon général de Faro, le lo tobetaka par rapport à la musique congolaise, yo za kulutu mpaka pena ya musique ango. Le lo guerre na musique congolaise. Pour ici là, qu'est-ce qui tokoki ko ça la mécanisme nini, il faut tout ça là pour que to bannir le lo musique congolaise comme la guerre XY et tout quand n'engota ko loba déjà na réponse en mais est-ce que moment ni tokoko ça la to méthode ni tokoki ko appliquer pour que guerre on est ici là. Donc guerre au ya biso na Congo pour ici là. Moto accepter mutu ndenge monelier ozomona nga na moni baresi baza ndenge na monelier na accepter voilà na moni fali pupa ndenge na monelier na accepter na ba succès na ye na moni Ferregola na accepter Ferregola na ba succès na ye en passant na pesi marka uzimbote ya mingi po yatika ngai te na pesi marka uzimbote ya mingi et puis Francis Louya na Nairobi les millionnaires congolais Francis Louya na kati ya Nairobi na pesi mbote mingi et puis moi mirajabu oya nono chiru awebi moi mirajabu na pesi mbote solo langa te asola kitoko na solo langa moni moi mirajabu amuto azana mutema voilà nga na vandi na Nairobi wana na 19 ans ngai nga mona somba pe car mais muto yo asombeli nga car ya sika odi moi mirajabu. Donc il y a tant de na bossa na ka jamais loba ke ndenge ya la ka batan eza mukena bossa nete mais yen na ko bossa na ka jamais do azapena na do wana wo kaka muto mutema munene moi mirajabu na pesi pe mbote ya mingi jeune sana mbote belé et puis awa naza na Zoro Bilel mbote wana petit frère nangai Zoro Bilel mbote ne ya mingi babe masomo mbote ya mingi et puis Ficho Bangu mbote ne ya mingi l'imbattable Chura Mboma mbote ne ya mingi yango
Tout ce qui a une réponse, il y a une question, au manière qu'on répond. Bon, réponse à ça, il faut qu'on accepte Muninga. Vous comprenez? Au talobi, à Mouto à Matimingi, ngana bando sala kabilo mopo ya matakaka, ponga pina monanaka. Mouto azana se, to megana to tombole to sala ndeni ya ko sala po, au moins soki bozana ba artiste belé ya makasi, musique ya matasu makasi. Mais on a Congo eza bongo te soko mati bangi bakitsa yo. Congo eza bongo soko mati balingi ka fo kita. Pongana mataka ya makasi ya mkiete na beti 19 pays meti basala etuna keva na Kenya. Kakawa na mboko yo. Donc Congo motema mabeza makasi. Oh, Olanda waze kwa te. Congo ya sachet. Motema mabe mezana sachet donc kwa bimisango l'air nyoso. Abisi ko ngafuna battre ka barese abimisi motema mabe. Ba bongo. Ah, c'est ça les donc si je comprends bien la réponse dans les que bah accepter mutu Ngazali c'est ça so mutu yebi ka lekio on dit mi yango mais yosko sala effort ozomona po biso betaka série ya ba grand zaiko pour l'air wana mutu a trôné muta kosote papa wemba mais biso to ena grand zaiko mawa o pamboué to kanga kini mais papa wemba zakaka ozomona musique yango ezaki bongo musique elaki to mutu mo muta orenyete papa wemba zali zaiko pe zali mais mutu azali kolo grand zaiko ozomona musique ya kabongo mais lelo biloko ande sala makasute ozomona so mutu moka mati bino tu boti jalousie na mutu wana fa kitaraka bobandi okosa na makambo ya okosa ndelo kezo ba musique na biso yango wana vraiment parce que méthode ni tori ko appliquer lisusu ya makasi o eza que malgré tout mutu akoki ko ndimaka mutu te ayebi neke mutu aleki kando lobi obeti 19 pays mais baluki ka bakitisa yo siko méthode ni no format photo ça la peut-être pour na ba génération o lobi 5e génération bon pe boya na moi moto pour que ba meka ko zwango ba copier o ba we ko kutati na sina lobi no ka elo moko accepter l'autre et si les soka to bandi ko ndimana et si nango surtout bandika kondimana kaka esili nango et puis to ko cette discipline na bato yo balandaka biso disons staff porte-parole discipline ekota na bato wana esili nango po ba leader ebele ba obunda pona ba porte-parole porte-parole moi kinda lobby mabe ale PCP trouble ba leader ba komo yo kana te pona bongo alors ba bloko ande so il faut éviter yango. Voilà. C'est ça. Personnellement, étant que Kulutu, étant que Mpaka, na koloba parce que na ebi penza ba siri wana yo moko koloba ba papa we mama ba bino pe bimisaki mutu c'est bon erozaki na ndinga libanda nani o penza personnellement étant que musicien étant que Kulutu o tali na ba lekio ba yesima o mona ki azo cartonné c'est bon na ndenge po tamboli pe mo bambo ke belo tali ke lekio penza succès c'est bon et puis makambo nyonso kitoko siko zolo bango net na génération nini te na bango nyonso oyo monike musique c'est bon tolo bakande na ki libanda na batu nyonso en tout cas le na ki libanda bato ngala moni ba cartona makasi ya Falina Fere Falina Fere à part Falina Fere to yoko ka bakombo ba déplique to ki bakombo ba Robinho to ki bakombo ba Fabregas to ki bakombo wana elelo to soka pe kombo Guess Mawete na Inosbi donc to so yoka yango mais na niveau ya kuna sikoyo esengaka ke disque no ekota kuna siko bato na tangi na suka awa net ba Inosbi ba Guess bango banzema wana ekoti pe na Kenya te okuna bina mboka rotation avion kitaka chaque jour pe na minute donando bine koti kuna te na niveau ya Kenya lelo bato so na bina beta sete ba kuna eza Falina Fere Falina Fere bango nde ba makasi na Kenya à part bango mi balé bon o ba ko ya ba ya kaka mais lelo moni du journal lelo ndengo sana nga interview boy ndengo sana nga interview boy kana ba ya mamoto tina seti na catch donc lelo eza pena Fere Fali bato na bi balé pena bango so ba ye pesaka vous aurez tant yo ka baleki nao oui na yo ka bango so na fungoli phone nanga awo mona naza na WhatsApp ya Fali na ko benge pe tane émission awa yambi naza na WhatsApp ya Fere na ko benga ye ayambi nayoka bango banzemo nayokaka nayokaka nayoki nini njembo nayoki docteur Jeff le tete pa ya Fali nayoki susu njembo René makasi bo ya Fali tunaki makasi na nini na Kenya ayembe il Maria PM non Eric Mandala non album Eric Mandala wana carton wana bela carton njembo moko bo ya Fali Lilala. Moi ba parole nango yebi. Oye Renier na album ne ya o ya sika. Banzama parce que belé Renier tozana balanga ye. Ki wana tetika na nwana. O pena liboso Renier ki.
Ah, canne à sucre. Ah, de wana donc des fois. Des fois. Non, le morceau de nini. So na yembe olo bananga suna yemba ya fere tika ka bana bongo. Tu vois olo bananga yemba. Na yemba su ya fere. Alors on appelle Simbote na Papi Biba le maire de Beaumont. Na appelle Simbote mingi marié la Biba et na Elena et puis na appelle Simbote na maman présidente ya Big Star Belinda Luvela mbotene ya mingi et puis afo bayinge la musika mbotene yango yo. Voilà. Mais général de fois au Kendaki otikaki orchestre na ezalaki kaka to déjà panzanaki malgré tout yoko bimana oti ozonga lelo pendant 21 ans oyo après ozonga na RDC. Bon, biso toande aux États-Unis, to panzana na Lausanne. OK. To panzana na Lausanne. Alors nazoka so mission subayaka kuna na Kenya, nazo beta na bango. Alors lere yaki osala batam moko boye. Po nga pena na musique lo na boya to kabula porte na osala ngoti Kabula porte de boke beta boze la ba compter ba billet wana na osala ngoti donc nga faut bien ga cacher na nga to bien ga dit oh se déplacer et puis loko na osala te na musique na benga producteur moko bet sanga na Angola bet sanga na Benin na osala ka yango jamais nga soki tangwana na zo beta te na fa na nga so na obeta te fo mena vanda po biloko ya ko benga producteur bet sanga bo ekitsa bo moto na roya to beta na biso na Angola to kabla porte ekitsa bo moto wana pena kota na balongola nga la liste donc to kabla porte mais quand peu clair c'est on comprendre bon mati pena ko bo komi ko na bo betis ko yo batali ba billet ndenge te kam yo par no producteur ya donc nga wana sama nana sama et bon sos ko yo ça va mpiaka ata yo moko bo sos salis ko mpiaka au monte que producteur pas gagner te oh so ce qui misa salimpiaka ya la ka pibeate pour qui c'est musique et publicité soki kaka oui qui c'est musique et publicité soko monika misa ka beta place mo ka sali pia ka publicité ala kité ba bengi yango communication Jésus Christ avant ya nzambe alobaki ezala mwana moko ko botama mwana ona yende mutako kabula butu na moyi ezaki Jésus Christ ti Jésus Christ pa ya na ndenge salaki ba mage ba nini tout ba bimi ezalaka bongo est-ce que nzamba a besoin de publicité? L'Éternel des armées, est-ce qu'on a besoin de publicité? L'air à Salaki Adam na Eva, yemoko amuta contribué à quitter. Sikoyo, l'air pe Jésus aye a lobby na no publicité que mutuboye akoya. Yo po sala exemple TV. On ça qui publicité. O benganga vie ça ilanga image, na sala ko image na pesio. Donc il loko de qui publicité zate. Ce qui batu bazu message te que yo ko beta bakoya te. Bakoya te. Il faut publicité ça toujours yamakasi pour conseiller Simba. Non, par là, pour lancer appel à producteur, on a peut-être besoin de contacter yo. Et ça que yo l'ing raté pour compter un billet. Et ça solide ça a $10 na yo mais au musulman bien avant. Tes musique est zabongo. Un musique est zabongo musique est producteur à Bengio. Bosolo li apé so caché na yo yo yeko beta. Mo bandi ko rappeler ça la publicité makasi pour la ligina zo échecté. Et ça le roi mboka mo ezaka na Angola comme na Okabinda. Donc attends que le monde a salé échec na ça kaba maman na plein. Ezamboka lokwa Cameroun nan na sala échec na sala kaba maman na plein na tondi sa stade à Benin donc rompinza ozomona nyoso na gini ni publicité so publicité ça te musique et aussi mbate muta ko sauter ata ba bio mutu bazana kiss na makambu na ye mena musique so pibe ate aussi mbate ato teka ba disque ndenge nini so ko che disque mon na marché campagne ke penzate et simbate donc c'est ça. Voilà. C'est pour combien de temps aux à Kinshasa et puis est-ce que vous pensez déjà qu'aux ont ça groupe orchestre, aux ont lancé déjà appel à recrutement, aux a maison Michel Sika baya au formé bango toneni. Barezi kala tete obebana. Yo retourna te pour combien de temps na kozala. O mboka na ngai. Voilà. Retourna pour combien de temps tu retourna ngai. Non, peut-être par rapport à agenda na yo, obayi oyana no et puis ozonga agenda na ngai zali na zan album en vie. O na sina sali album moi fana kende Paris na mixer yango. Vous comprenez? Et puis Zambie benginga ifana kindo beta kuna. Angola benginga Paulo Tudilu yawe yango. Angola benginga fana kindo beta kuna. Junior bango tu ba ozelanga ba keche ba leader ya Luando ebiet. Leader ya Luando so bien. Leader ya Luando ebiet. Tripason. Ah oui. Oui. Bango tu ba so. Apo ebisanga kala toke Luanda. Voilà, Luanda toke na yo. Donc bango tu ba so ozelanga ikuna na ya. Siko yo ya ko banga na sa so cloué awa. Ezalaka te na vanda kuna kena na ki cloué te na okende ba Zimbabwe ba. Siko awa. Siko talent. Oui, en mouvement. Mais ça a toujours à cheval au Kende boy.
voilà oyebi ata période toki na succès makasi wana ya Big Star toza kobeta pena na kini te pour chaque mois tozalaki na mboka oyo tokende Kenya toke Benin toke nini Mali toke nini mboko nini Zambie Zimbabwe do toke na mboka ebele Soudan donc nalingi elonga linga nde yango wana ole ofandi stationner sika moko ezaka bien mingi te apparemment vous avez parmi l'orchestre oyo natana bino bo voyager pe mingi ebele ebele fois donc ebele to voyager ebele fois donc ndenge na koloba boclara de Bruxelles ayebi et puis lievenganche kapita yebi to voyager ya mingi ya koleka napesi Florine Salambote Lydie Salambote Nene Kisilu Ebengo de Genève Simon Gomes Bamba mbote na bino yango yo mon colonel Freddy Lombwenadio omoni barezi yeyo solo laka voilà solo laka ponga tana nga ya vidi petio kam tasala ikombo na ngeyo kana barezi yeyo solo la na ye voilà général de fois aussi que le lo le bic aux amba production au bando zaka ndinga ozala cheval mais il sera battu ba accompagner yo et tout il y a on a lobby na ndenge ozongi na Kinshasa est-ce que au sali déjà plateforme honnêtement orchestre morbo eza que au bando voyager na bango au bazape que ndenge ozongi déjà na mboka na yo fando s'installer dans batikal babi ka leader accueilli a kozonga bango bando zaka na ba répétition orchestre ça déjà kala mingi ta to kota répétition na osenga bino to zala po bozo moi image donc orchestre zali kuna obanga na yote orchestre zali lelo pe président Montana zotia biso po azali teyombala ouais teyombala zali na Angola bango tu wana bakozala et puis tokosola pe na kabose ye pa zala poto pe ça bena image ya Big Star na image autosana ngolelo voilà donc c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est le général d'œuf de Faoto qui avait lentement et sûrement tochité parce que à Oko t'as une répétition car en Zali donc tu balancer les binopé ba image car awa na exemple de télévision donc vous s'abonner massivement en exemple de TV Jérising à la merveille. Je te salue, pourquoi pas penser aussi à celui qu'on appelle Nana Taka Malolo Maloris la congolaise. Gros bisous à toi Loris la congolaise. Loris la congolaise mbote na yo yangoyo. Ah na bosani yote na yebi ko zali et puis José Congolo Losako yawe yangoyo na côté à Londres a pesi mbote na Joe Luemba oyebi Joe Luemba mukonzi net na pesi mbote na Joe Luemba na pesi mbote na Monique Miko Momo na pesi mbote ya mingi alors na pesi mbote na Billy Vumuka na pesi mbote na Jano Kalo motema ya Joe Luemba et na pesi sombote na Estache Seke Nicodème Zola Brice Pangi dona Londres na bato belé au sakanate de ba Brice Pangi do balike belé na pesi ba mbote ya mingi et puis na pesi Guilain Maïndo le mannequin de Paris le vrai mannequin de Paris Guilain Maïndo na pesi mbote ya mingi et puis Jancy Mayas Cornélie Malongi po yes comme ta occupé makambo ndule na ngai Cornélie Malongi ka kwaza ina papa wemba yenda zo kipes ko bandule na ngai et puis Pichu Mawolo tellement baza ebele na pesi bango mbote ya mingi mokonzi ya Selembao Jean-Marie Malomba mokonzi ya Selembao na pesi epe mbote ya mingi nani susu na bosani te baton balike belanto baja petit frère na ngai yenda zo produire ngai et puis bienvenue Lulendo oyekozwa Ige Maboti mbotene ya mingi bon voilà Malem Baroya je reste éloigné je pense également à toi et je pense aussi à celui qu'on appelle Jimmy Toulangongo autour du monde il passe à Alpha Ngongo je te salue donc on a besoin barezi baza atanga kombo na yo on a besoin basa le publicité ya elo konyo sur mai boutique d'habillement et lamba et tout pour jusque là exemple TV est non décoré tu vois besoin de chaque combo na logo na on a wana exemple TV ko hésiter te benga numéro za affiché wana aux besoin comme partenaire ou comme sponsor il y a cette grande mission benga et ça bien to chara numéro na na wana général de photo qui n'a lentement sûrement vers la fin mais ba tout bataille émission ba besoin ba yoka avant répétition moi logo moko ana pene bana ko sepetsa o ikanga pena na temps ana poza bato ya kala et puis ko kotsa biso na o ya sika et puis to yeba ndenge album peso marché voilà na kokoka te eloko nalinga bapebisakaro na mipesi mobimba na ngai koleka se na yo
okomona ngai pamba na miso na yo eloko tosi toboti mbuma tokolisa ye nesengo mwana oyo oyo titre yango elaki ozi toyemba yango ngai na Carlito nzembo kitoko José yakayo mizele o balingaki nzembo makasi e na banzembo asika tozali na Seda Kokose artiste polyvalent maître d'école Bologna ozalaka na ntango mpokwa yokoya ye Patrick osiliki okei sans me dire mot yeba otiki nga na mpasi oyebi yango malamu oza kosala semblant lokola nde na boma motu nzela yo kokende otalaka na nsima ngai nazali se kozela yo nabetaki ngonga yo ninganaki nakolela ntango nyonso yoyoka papa wana nde Patrick Bologna na nouveauté album oyo e mosusu ezali nachamwe na nga lelo koki pete wana siko toyembi yango na Redi Amisoli grand chanteur est-ce que oyeba yango Redi grand chanteur donc grand chanteur na ndenge moke te mais yoka nde to opanza ye nias quelqu'un Redi amataka na mati siko likolo ya Redi bokoyoka wana nde toyembi yango na Redi titre nango un prince à Paris ya Pichu Bidunga à part wana toza susu na ya Jansi Mayas c'est ça déjà combien de titres bon tokosala mbara de choix le bato basaka album bokosata 50 titres sikoyo nasuka nango non nalobi bosali so mbara de choix bobe oyo ezala oyo ezela banzeo mosusu mpe bokosala yango bobombi yango mais ekobimaka ko fur et à mesure soko osala album péché de côté ochi ka de côté ochi ezaka bongo ya nani ya Jansi mbula sambo oh nalelaka Jansi azongaka te ndimbolelanga liloba nayoka loseba na panza sango Jansi Mayazi ye nazwa ya ngai forza tokokana na bango nadenda naloba tobima balula bisongo tosukisa ntembe nazeli yo mingi ekomi barezi baninga bomataka mpe po basi bakoma basusu bakoma mpe kobaluka na baniole se bambote akopesa na banzela Jansi Mayazi tala nawe na mawa otikali vraiment donc na sepe na rumango wana siko Jansi Mayazi eza compositeur ya Angelou Chevauché aza congolais ya Brazza a dédié nzembo na Jansi Mayas. Et puis il faut boire à Jansi Mayas. Jansi Mayas, je te salue. Akaba fort. Jansi Mayas, je te salue. Jansi Mayas. Pichu Bidunga, Bakaba fort. Pichu Bidunga. Bidunga, voilà, Pichu Bidunga, je te salue. Après Bango Ezana Moko, le célèbre parisien aux yeux bleus. Patimo Benga, l'homme aux yeux bleus. Aux yeux bleus. Pati Mubenga, voilà. Akaba fort. Donc il faut boire comme la pessoana. Boire quand on est comme voilà. Général de fois toqué dans mes pratiquement la souka émission a tellement quitté commun. Le temps nous fait de forme signal déjà toro qui n'est pas na rechuté. Mais sinon to retrouver pas featuring. Oui, featuring yali toyembi. À part ya Ridi ya Messi. Toyembi oyo. Toyembi on a des Souza, grand chanteur de l'Ikonzinga. Donc grand dans la likolo. Temtaliki azate na bafwa likolo de Souza mystique toyembi na ye et puis toyembi so moko mataka lisu makasi netika de Souza soleil wanga yeso ayembi na kati oye kozwa c'est les unes oyebi ki ya panzaka pena ba niansa likolo et do yeku tout presque voloko donc nani ayembi maître d'ici c'est les unes ayembi oye kozwa lisusu Fila Basele oyebi ki wana chanteur de charme Fila Basele ayembi yeto yembi na nzembo Stella Pembele donc Fila Basele ya yembi à part Fila Basele nani oyebi obayemba nakanga motema pona mona na ya dalera table na obotamite yo na obotamite donc bayemba nzembo wana Yondo Sister
Yé soit Panzi Bania Standinga Mukete, donc grande chanteuse, Yondo Sista Imbi Nakati. En tout cas, bateau, na kobosa, na tangi bangote ba tenir regard rigueur. Apparemment, va featuring les Ebele. Ebele, oyebi chanteur moko, azayi ko yembe pa waze ko yemba pe pa ya grand-père. Ladi Miyembe. Ladi Miyembe pe to yembi na ye, to yembi nzembo siko ya Fili Mumbafu. Landry Pungi Ozoyoka, to yembi nzembo ya Fili Mumbafu. Et puis, nani su to yembi na ye, oyo na kobosa na... Bon, ata deuxième émission, na ko lingana chango nyostu na liste po na bossa na mutu te. Parce que ba show wana ya batutu oyo yemi na bango utake pa na yo moko. Nga. Donc ero ko manzembo yo moko bike nzembo. Ngaler la sali choix yango. Na sala pamba te. Na para na côté te. Na otapa côté ndeni. D'ailleurs ba chanter on sa yo ka bango na yebi bango na lula mingongo la bango bango la ndena yembi na bango. Na yembi te ka ko forcer ngala yemba la mutu te. Na yembi na ye. Voilà. Donc et puis yo yebi to sa featuring na mais c'est Samuel Sam Chito. Grand chanteur, tout ça la featuring na Manda, grand chanteur. Aux hommes donc c'est ça. Ba featuring est belé, tout ça na mutumo yo beta saxo, Freddy Nzeza beti saxo sous makasi. Makasi ya koleka. Voilà. Merci beaucoup. Je crois deux petites questions pour Reto Kabwana. Modèle ya général de fauna musique congolaise et ranani. Ngai ce que le modèle basé belé aussi batu le quoi ba ya yogo. Dindo yogo, balikinga, donga ba culture wana sto côté nga bosi bosiana, wana sko na otangelo ba modèle. Bosi bosiana et voloko, atape Kofi, même Kofi Olomide, aza modèle na musique, na musa na biso, même Kofi Olomide aza na kati. Oye kozwa ba chanteur lokola ba vie longomba, batwana nyoso na otanga wana, baza ba modèle na musique. Et puis muto na lingaka mingi koleka na musique. Quoi idole na yo siko. Nazo kende oyo ka ye. Siko mutu na lingaka mingi oso azo yemba na soko kapena ki mutao yemba. Eza Kofi Alibaba. OK. Kofi Alibaba grand chanteur. Donc yebena tchanga ba chair de poule so azo yemba. Donc Kofi Alibaba oyo ko so Dikando Golf wana tu ba bon chanteur mais idole nangai ba deux. Mingi tabulei Jina Efonge wana pena ba idole à part bango oyekozwa orchestre bela na linga ki yango ya makasi po bango bazako kende pena ba système ba pentatonique ba chant pena oya makasi wana bango ba osalango bela oyekozwa ta ba orchestre kiam baza tellement ebele mais idole sona bina tanga moko c'est tabulei siko na beti trois nzembo na soko tira attention to bité via imba nzembo tendeni komi bona ba saxo na banini ba baxi donc ngai on ça par rapport ya rendre ka hommage na ndinga zaki idole na yo idole donc wana pena idole na ngai ezana chanteur moko te ona linga ko leka tabulei et Jina Efonge ezana chanteur moko te o aleki tabulei na oyemba tilelo c'est tabulei muta benga seigneur lei donc mutaleki tilelo azati quand ninga za ko lala wana donc na biso tout oyemba tanga ko to katikati te donc grand chanteur ya do banda mukile banda pona mémoire na ye to kozota pona mémoire ya fiele na ko nzembo yo na ibite soki zaka yeto ya viendombe tala ngai na ye liyo motema chéri mimi yamba ngai na sai basekinga lokola bosundolinga na kati ya mpasi nakendeki kopema epai ya baboti bapesi ngai toli nafungwani miso nalembi kovivre na bampasi nanga nazali awa moyen ya kosenga ata pardon te nabebisaki natumbeli lelo yo bolimbisa ngai maso ekoleka kokamwani te atandelela verite ekoyebana molangi ekwei mafuta esopani lokota ozongisa ekotonda te otikali voilà c'était la générale de Fao comme Nasuka na saluer Lomas pona bossa te donc mikolo bat ba tianga likofi boy so na bwaki te ka ba la sanga likofi Lomas Mangwene Lomas Mangwene papa na Elena Alpha Mbia papa na Alpha Mbia Victor Waino Samba Victor Waino papa na Olivia Alpha Mbia et puis Feli Lokolanza voilà
Feli Lokolanza, Elodie Lokolanza, Agabin Armani, Nakatia Turki, Mbote na Yangoyo, et puis Nani Sunabosa, donc na pesi Mbote na Chirac Lulendo, Makanga, Alfi, Mosika na Seoul, Bango Tumbote na Bango. Bana Kisantu, Nazako Ya, Bozelangai, Papi Mede Nazako Ya, Willy, Prisa Suka, Willy Mbak Williamson, Nazoya. Bango na Sunapesi Bango, Mbote na Bango, et puis na Matadi na Bosanite, Kuva Mambo, Shimamen, Nani, Papa Français, Mbote na Yangoyo, et puis gouverneur mondial, Atou Matubwana, et honorable Billy Tunga. Nakatia Bakongo, donc Mbote na Bango Yangoana, et na pesi sous colonel Amisi na Matadi Mbote ya mingi, awa na niveau ya Kinshasa na pesi Mbote na Charlie Mboyo, na pesi Mbote na Gouvé, do Bango tu Mbote na Bango Yangoana, et puis chef coutumier Mouna, chef coutumier Martel Leta, Bambote na Bino Yangoana. Un mot pour un exemple de télévision, Lelo et Yambio. Donc nazo banga opesa un mot pour yo baby ça l'air moko. Au moins nego sala émission oyo. Lingo sala ba émission boyé. Voilà. Donc bon na éviter pour na moni po baxi moula yo zaki boyete peut-être maye le coli. Alors yé kombo na yé Barezi Baza. Voilà. Donc petit oyo. Donc il faut aller à $10 pour batan nangai oyo. Ezaki neti baton vide ya zaki ko bois kangai kaka sana pesa embongo. Donc batu nangai nyonso bana poto botala bien petit oyo Barezi Baza. Vraiment la recette so bozo tindela ka epo apusa exemple TV makas. Donc mo on a le matériel ezati un exemple TV na rosomelanga ba caméra, ba micro, machine. Wana ezato solo la ngana contribuer ata na caméra moko. Wana bena na pesi ponga so na pesi parole na ndima bena keche zanga. Maintenant si sa parole on a donc na ko contribuer na côté ya nini ya caméra ata moko na contribuer. Wana bena na pesi parole d'honneur yangira takati. Merci beaucoup. Mais question ka Yasuka so ngere retourna yango parce que lelo Afrique bazo le lapé bozape na matanga ko perdre pe musicien moko DJ Arafat, mais DJ Arafat a émission bané koloba alobi musicien moko te auri ko nié que source d'inspiration et routaka na Congo parce que Congo ba na talent moko inné kota la DJ Arafat ko reconnaître lelo RDC et tant que musicien congolais et ça lui onne kota la ba talent ba bi que tozaka nango ya ko botama grand chanteur le rôle là yo oza peme nangai et ça lui onne kota la Leki na mino DJ Arafat a reconnaîtra sans pour autant yeba ka okufaka émission à l'écap na RFI. Bon, au moins balobi nde balobaka ka reconnaître l'homme à son époque. Donc ndenge na utolo banote. O accepter mutu ndenge azali. Donc oyebi ke mutu a grand chanteur ozo ndima ya tana be émission te mikolo bena fali mikolo bena fere. Yango nde eloko tolingi evanda na Congo. Donc Nzambe apemse na boboto. Merci. Nalingi na commenter mingi te ponga ibilanga ete na mona pe yete na ibilanga ete mais na lobi kaka Nzamba pe se na boboto reconnaissance ya salaki baninga no pe batikali ba reconnaître pour Congo boko tanda biso ata samba ko biso te encore pe na zongi ba kokate ba kokate. Merci Barezi Baza cameraman biso ko nani Claudia mbote mingi pona yo mona musalo sali ya kitoko menga na osomba caméra wana bina la lakio na osombelo caméra. Merci beaucoup sans problème. Donc na suka mabanga ici na pesi mbote na Bedashu mukolo ya Bedashu mukolo hotel oyo Rotana Hotel et puis na pesi sumbote na Eric Mandala Lorette Mandala na kati ya l'univers télévision l'univers TV na pesi ba mbote ya mingi. Alors Pona lelo na mwenye kokidie lobi na koya kokanga lopango yebis nangwa likingao donc yanga uti aga samba te yange donc yange akana minute mo bien selo lo mo boyo mo zo kam to ninga na mo voilà, c'était là le général. Merci beaucoup. Un mot pour l'émission. Émission, en tout cas, bande koba bolingo bolandaka toujours bolandaka l'air nyonso bolandaka ngonga nyonso. Émission exemple TV. Voilà. Oyo nde kaka ndenge la lobi ndenge to salela. Exemple TV nde.
Voilà. Merci beaucoup. C'était là le général Dof de Fao. C'était un réel plaisir de présenter cette émission pour vous. Merci à toutes les personnes qui ont eu cette chance. Ou soit merci beaucoup à votre disponibilité d'avoir permis à moi, Barési Baza, messieurs les journalistes, et d'avoir permis à cette grande chaîne Exemple Télévision. Donc c'était là le général Dof de Fao. C'est par ici que nous mettons un point final. Je vous dis un grand merci. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Claudia à la prise de vue et un grand merci à Trésor de Bandal, Grand T à la régie finale et à la réalisation finale de cette émission. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Ayez l'habitude de suivre l'émission du début à la fin et sans une euro pour poster les bino na kati, vous avez besoin de contribuer en plus na yo na carrière nanga, en plus na yo na exemple TV ko hésiter te bien nga numéro affiché et que ça d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme et n'oubliez pas de vous abonner massivement, pour partager l'émission, pour cliquer sur ma commentaire, bon encouragement na bino na ba suggestion et ça ira bien. On vous dit bye bye.
Thank you.
Mon cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée par tes bienfaits, ô Jésus.